kunga 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 ya kunga 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 no kunga 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 la kunga 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 ya kunga 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 kunga. Bien, notre cher fidèle de talalelonews10.com, merci d'avoir choisi votre émission Talalelo, une émission de genre socio-culturel, une émission de découverte. Mesdames et messieurs, cette émission va vous permettre à ce que vous puissiez découvrir beaucoup de choses sur vos invités. Et voilà votre humble serviteur, le Mbokate de la presse, Julien Botalatala Talalelo. Dans le cadre de Mekato plus introduction, le Mbokate de la presse, toujours dans le système Infokama, des éléments, interprète tout ça. On a bien une émission Talalelo. Émission nzamba sali mikolo émission za sikalwa ka dessin ba dessinateur émission ya mbagamutu tout à distinguer domaine pe émission beta parcours na c'est-à-dire za kinani pe kominani yango intitulé za Talalelo. Sans plus tarder le lot zan invité na biso auto partager ne boyeba mingi oboyeba quitter à travers ya zali bongo membre ya maison mère et puis azali pe chef oba bengi na kombo ya ADT ya Kimpui to loka to beta masolo vraiment ADT ya Kimpui ya tika biso pendant temps molai to beta pe masolo moso za pe actualité to pe to yeba pe ning o pe boyeba quitter à travers émission Talalelo. Mais quant à moi on a remercié bongo staff technique na ngai on a moni bongo la caméra d'Aril Adiwante, c'est pourquoi pas elle cible mon Neville pour tout monteur Nabiso. Un grand merci na mère Mila Bella Dinganga. Un grand merci les sous na motobabengi na kombo ya Tantine Botala Talalelo. Pourquoi pas na code Willy Moucheni en tout cas yepalinga vraiment mission Talalelo banda la banzondo banda vraiment go soutenir banda kala. Pourquoi pas na yemoko motobabengi na kombo les champions Malela de Londres ya biki boza partout ou ici ka Botala biso partout na yemoko pe matchim c'est Kabengele toujours ça l'entrée invité na biso le sako ADT en Kimpui le sako ndeko Julien Botalatala donc banda ba télévision le tous en internet na ba ki banda kala quoi il y a différents bateaux musubena au salle émission inaperçu mais na poto ba yebi voilà na pesi ba balandia émission oyo hein mbote surtout na ba Weran Sonic et puis na ba internaute tout partout dans le monde à ce net moment na pesi bango mbote na ba vacancière tout ba na kin na biso ba au passer calamité ba vacances aussi là maintenant si on va passer ba bon séjour en tout cas na pesi bango tout mbote quoi pesi bango mbote ndebo moni wana toza invité na biso ADT équipe auto quoi to fungola moi paramètre to solo la moi tamulai mais ADT équipe ina ba ba la biso selon cahier de charge émission Talalelo ça la beba ba ADT équipe est-ce que tangaki professionnel zani bon nga na leki na parcours de kola moto tout hein parce que au vanda bo formuler ta phrase mon alingala c'est que naza analphabété vous comprendre c'est que na leka na bande de l'école aussi au fait na tangi na salle d'école primaire nanga salle d'école secondaire et puis humanité na si après na roya na ndemutolo ba institut supérieur et universitaire na oleka na Mouchetou na Ista au ba master nanga ba Gelor Boulango ba na Bruxelles ba ebi au na ba promotion moko na bandi na 98 ne ba français ba lo ba 98 na bandi préparatoire nanga première deuxième troisième na Silici na salaki électromécanique ça l'électromécanique je suis un ingénieur électromécanicien au bateau ba ebi ne za na apprendre électronique na mécanique voilà les bateaux mona ba masebele ba ça na ba RTL bazo monter ba antenne na ça na ba régie des eaux na ba SNEL na ba société à transport à chemin de fer na ba Onatra donc ba massa baza partout mais ngalo na musique et après Ista comme musique ils a qui pension nanga donc vraiment ngaki trop musique parce que tant na ba nini na ba humanité na ba école primaire tous a ça la musique no ça la musique na qui orchestre na ba massa nanga ba papi kapai à Paris ba papi bedime ba ali bakuba za awa JC Baka aza na JC Muchachi aza na Allemagne dans une orchestre na biso en chic tension de la chorale président Zaki massa nanga ali aina tout à l'heure m'a déplacé ngana chef d'orchestre en fait il est de nos joigneti
JB piano na biso parce que orchestre na biso tonobe ta musique je crois ba vieux na biso ba iba musu ba na ba Angola musu pe ba comment ba chanteur na ba orchestre mususu ezaki biso tous une compétition na ba yaya parcours ba kombe ba chanter ba orchestre musu ba ming o ba kiti bon ba ju chance ya ko évoluer na ba orchestre minenete comprendre na moment a Fara Fifo na masa na mususu baza na Angola ba Chikito ana Angola banindo on bazo chance à évoluer na ba wengete deux na ebi ba tant na na mouvement petit na moto ine pe na orchestre mon petit na quartier des champs ando emba e pa Rombo Tunani ando emba pa Rombo Tunani avec bon chanteur deuxième voix alinga ko ta maison mais na pe wana na directeur technique na commission na branche na tiki na emba tant ba tiki ba parents ba noter na so mamba musique on a commis beaucoup plus na université na diplôme na tika ipena mamba musique na comment jusqu'au pena zona papier na ça la carrière mususu alors petit nanga continue kindoulé mais que j'ai sali quartier des champs aya qui passe à la test wana série wana aimer la chef de répétition nae c'est un bon chanteur mais et le bon marqué ka fausse tant comment il teste na planifier pe terrain bien na so il président chef de répétition ngamo so qui est directeur technique joueur ça teste que micro nae ingeza danger kaka mais ça teste na comprendre à lenga bon après on a changé na épée métier comment beaucoup plus na menuiserie comme zonga na comme ça na ba meuble na ya tonga ça ndaku na mo bien atekaka biloko wana quoi voilà bref tant chike vide na ista na no lukas comme ça là ça demande d'emploi comme tous les alara na ina ba demande d'emploi na parce que nga le roi de la forêt à soutenir trop temps na étudiant on a étudiant tant wenge kabwani nga nazoki part parce que kobana na chic tension de la chorale na chanteur deuxième voix na banda ko imiter ba magam nae même na robina même na positionnement na structure masa nanga Ali Bakuba abana ko landa trop papa chéri na structure to ina masa msusu yu la bol to bien yu la bol ça na Israël et ya banoza tata mobichi de morphologie na biso dakini to sa copie ya wenge masa o JCA en Allemagne ya banoza trop ya selebula comprendre mais biso ko ko dakini na ko emba bien te to dako imiter bango mais soki kaka to compétition mo concours mo na ba vie na ba orchestre msusu ba ke to gagner bino kaka côté danse na structure ya moi bilamba parce que to na ba vie na ba grand frère ba na ba nord Massa Moboé, vient biso grand frère Nabiso, Lolo Moutima que je sali, Nassio Ebi comme on a bien, grand producteur, et il y a Guidana Nord, donc il y a Vinabiso JC Freddy Mouchachi, il y a Jonas, Jonas, c'est qu'on a Namibi, on va Guidana Nord, parce que Bouvan Naraboué, na ba vacances, on a bilamba, ba fait bazoya, ba tiki la bino, surtout Koutani. La compétition, tout le monde a des danses, tout le monde a des danses. Mais chamba, on a mon boulot, moi, des mitons, organes, mais soit aux ubinoka à côté. Et il y a des bandes bomba biso. Parce que tant où on est Kabouani, excusez-moi, voir mon boulot. 4x4 Kabouani. Papa Chega Sali, BCBG, le roi de la forêt Sali, maison mère. Structure qui est sur le côté BCBG, Balaxi face, Nabiso, on va batala. Pour national l'époque au boss en monté avec na somo ibo ibo ça l'émission ba ole kapenda on a bat bauti mbojimai ujinu makuta mona tourner tabino lokula bankayas bango bazoya na structure ya lobela mangamuya il y a de la part ba pesa bourgeoisie mongo parce que biso le roi de la forêt en tant que bourgeois a une balar déjà souvent dans ma campagne comprendre mais à pesi face à petit peuple comprendre à quel moment on pense ko phénomène na chala moi tout le monde pour on a surtout banda polémique et tout normal parce que histoire va changer raté té ezaki ba artiste ou ba qui parce que pesa qui position vieux beaucoup à côté ya nani ya JB Wenge et tous réaliste Wenge original 4x4 et a rotia ba vieux pression comprendre et tu as vie pression ba jeune mobaye ba na ba cara danger ba na idéologie pour lelo to changer ngoté lelo pour la taboué jean na bien à l'aise na basketo na casquette na PK na zo vraiment mi na zo vrai kama za na parler na za na cara bien parler bien et ça wengi mte na idéologie o ba vie ba na idéologie on a té parce que pesa ki ba mo pression mo danger wengi na idéologie qu'il faut ba mon ministre aux la masse à mo aux musiciens mais aux na masse à mo aux musiciens comprendre wengi ça bien Pessibiso courage, musicien rose en relation à mon président République. Oui, période où on est zagi,
pour mon ministre à passe. Mais Wenge sala que musicien rose à la mona, à cause de la camarade de mon ministre. Musicien rose à la camarade de ministre et moko. Musicien rose à la camarade de colonel tout à général. Donc vous comprenez. Après venu mon avec Saddam Hussein tout ça. Mais à l'époque où on a eu na biso ba yemba ba yemba bango même en suko approcher ça qui mon boulot. Donc Wenge longo la biso ba jeune complexe momboé. Il y a quoi affronter ba citation. Il y a aux la courage ko bimana parler na tonke loka. Donc tisolo baké na sens où on a que Koffi Olomide na mama tchala mona bazaki côté avait parce que il y avait des soutiens tant Wenge zaki ba ngibo tant ba kabwani. Et ça n'a pas tout passé qui est kabwana. Comment il se coupe sa pencha. Koffi Olomide n'a pas match à la mona avaki contre le roi de la forêt. Papa chéri azakina vient abiso beaucoup na batumsun des alaga. Donc on a tout beta solo, on a tout beta school solo côté zaki so lingi émission so ya to vanda ton expliquer ko luka avec qui Jabron o luka ba Rojani ba Melando ba beta ni solo ya Wenge originel ningi zaki na makamwana. Ngasi ko tant Wenge kabwani na ena ista. Tu peux s'y penser à déjà les rois de la forêt na ndenge ya chic tension de la chorale nazaki fanatique nae na bana ikutu ko imiter ba magam nae na minute lo ni na rosala baf nazwi na sali fan club. Donc moi je suis parmi Batu ba fondateur. Il y a le mot fan club Wenge musique à maison mère de Ranson à Kinshasa au Congo même. Il y a une objectivité émission ta le ba ba o ba quitter. Voilà. On a vu na biso Pacho Panda na poto yepe abandiango nga na Kinshasa tozaki ngai King Tequila retenez bien bakamna lo banabino so King Tequila micro oyo kanda expliquer ngai King Tequila masa na biso Gelor Bulangongo masa mo wakufa na poto a mona matete komoni goya zokima goya masa pe a son âme akufa biso 4 tozu wana King ana campus nga na ista masa na gode vango azana matete comprendre na matete Gelor Bulangongo to wana na ista to sali fan club ngana zu fan club na tour de contrôle on le roi de la forêt bani intervention rapide to tche oibiti to kataka suki mo tour de contrôle lokola na novana na masina sans fil comprendre na koli kuna na zotanga kuna ista na longo ista na sali idéologie sous na créer fan club tour de contrôle la longo na ista ezali pour les étudiants na même yango sous na masina quartier 1 na bana masina ba ebi ba Stevie Mono ba Olivier Mono ba eba petit nanga Mike Mike Imono ba ebi ke via bandara idéologie wana te au sala fan club pour na les rois de la forêt et pesi eco comprendre que fan club tout de contrôle et mouché tout donc soko mouché soko toucher wera donc yeba ke mamune zala je crois ti le lo ebi on des zala ndesiko na okota contact na les rois de la forêt et comme il y a té qui est intermédiaire et puis na ki massa il y a petit na egina ke ndara parler via bandisiko soutenir na ba Minerval au monde na zo Minerval chez biso na dame na Olivier Minerval les autres mon apesinga moi m'en so foutela nga ya 2 ans mobimba na zui na rozanga syllabis na ebara susu na 3 deuxième na passé 3 t na troisième deuxième na passé troisième vraiment ça mo butu pe na futi na pesi ba ombote to komi na période mongwe débat ya bato JB na wera ezaka danger pour bato JB pe na fan club na bango moi na toi les gars na istaba dommage wa ba après ba 2002 2004 ezaki sauté ba ebi utenika to no be yango ya nzetali da même wera na ista ba katango pona biso le so to na chiki bani ba 6h bana machine biso kangi plan to les plans to yi plate to les plats to na ngotista to les bords to koti avant nous to bana na kota na auditoire ba masa ba ba homme to kota ezaki na a débat na ces décisions JB na wera on a biso sali intervention rapide ba on ba sali Titanic baza ko biso tche baza ya kozinda balata ki sauvetage mabe décision benda ba bagarre ba katinzete nga ba renvoyer nga balongo nga ba na chiki tant balongo na chiki na kena le Olivier tala botala ba wana siko ve Godard motemo na balongo Christophe Muzungu ba tche Godard motemo na gouverneur à ville parce que ve Christophe Muzungu akalaka wera autozo bakora akale biso na quartier et tout ça la cortège té pour na cadre ga ya zaki monta piano comprendre enta busiko vena biso Théophile Bemba directeur du cabinet ya chef de l'état on comprend maman na likambo il veut pas aller là bimve ou bien soit aux chef paf va virer vie Muzungu
enta batie Godard Motemona oyo alela na TV na si oyo ba ingepe sa ba chèque ba bima na mboka donc pourquoi bakangi oyo koreta mbola na mboka te nakina Olivier viabi bon chef na bino kuna rana habité na chef de travaux na mongo vina nga mongo tout normal bo ya kana na bureau na Gaël la Fleur na ju chef de travaux na biso na ebi ya ki pire vina nga so il na ba so il pe na près habité bino vous renvoyer représentant na Carabo était sa décision musique pour renvoyer moi na so il pe paf bakebo ADG coup de fil ya gouverneur et papa normal ba bazong 50 bato bakamwa na zongi tik danger oh yuzande ni ngabite waje na yonde muntu comme ça zongi kiwenge te na salle kiwenge après chef de travaux na biso mbala mo tout bi ah mais toi comment on a fait que tu puisses reprendre les cours ngabino c'est Wera qui a fait pour moi ah d'accord na timbala mo chef de travaux en contact na vie pour rentrer dans l'école il y a un bala ah non bala allez prise à salle pe kata supporter mariage ne ma tout pepele ti tike vidé tant tike vidé j'ai diplôme na mboko ba CV ma mutu et bando kota na ba RTL ba Vodacom ba on écoute ça qui Oasis le code ça pour venir za ba engagé ngara ndon taka antenne série wana ba masa ba zo $1500 na salaire ba régie des eaux na ki place na sagi ba stage ma mutu na koti ba plana mais et ça liké ba engagement zo la triquer tout normal et ozonga la vie ngabi ah tike vidé malgré ma fan club toujours ça la mam tout mais fait boulot yaté bon na recommandé pas ya Godard Motemona ba recommandé nga pas Godard na komi et pas Godard mais en attendant que n'a pas Godard na temps partiel na temps moment na profiter na temps wana na mi commission na ICA na ça la communication na yo ça la réalisation ni na za ni petit na ngazo filmer awa na ebo réaliser na réalisateur na lo ba ya ba jeté na papier nango na za caméraman professionnel je crois ba caméraman net petit nanga simi ba Canon EOS D Daryl mais son a vu caméra bêta au monde za na attention na pour ça yango za na filtre blanc vous comprenez mais obi misa mutu image bi en couleur et puis ça pèse 12 kilos et on a formé par vie Guérin Mbioza lelo na so bi ve Guérin numéro 1 ya ba caméraman tout ya RTNC na sali caméraman na sali lumière vinanga l'homme en blanc avinanga lileka ba formanga na lumière donc na zo kango da pona ba ki objectif na ozongi la koto so tango na juango na l'équipe na hôtel de ville to sali ba inauguration ba mausolée a fait président musée Laurent Désiré Kabila on a dans cabinet et pas vu en tant que chargé de communication on a vu dans ngazak na mikilo monaka fait vers moi déjà to so bengi zakle afula Godard Motemona gouverneur de la ville et ba nakala marambo wananga ba idéologie nanga après na yoko idée tout ça là les ba fan club ezalaka partout tout ça la collectif de fan club to sangisi ba fan club tout ça le comité directeur to ji président mo dans la Masina o azara na Lubumbashi tout ça la collectif nga secrétaire général King Tequila secrétaire général nga secrétaire général adjoint to rocha PDG MVB président comme la ba larme mutu azo soutenir on a vu biso ba Mundabi ba maman Nathalie Pungi ba tchaka biso pour Claudine Washington comprendre ba grand pays ba tchaka biso pour King comme aki ko parole en tant que secrétaire général no lo ba bien ba King ba péché ake mbala mongo porte parole à mouvement na ba Vero Janina ba Sankara ngana tika secrétaire général na ki secrétaire général tout ça réunion la Zamba boulot ezate mais son okeleli na kinega pas vers libenga moi de la part ba ekozwa ve Mourou ve Micho Massa le roi de la forêt licencié tanga na campus na économie autaki ba Zambi tanga ya mouvement kuna ba Zambi mobulu aye le roi de la forêt engagé gérant la Zamba ba Tievier ouenge ke voyage à Liboso pa ke Londres ou à Londres voyage intervention rapide wana ngana vanda na ve na Chris Ibanga a parlé ouenge ke premier voyage ya Londres mona wana ba mission ba tikala ngana tikana ba passeport na on a gardé ve Micho a géré tout cas ba ve kabemba ba ve l'autre on a même ba ve l'autre ba kena pototé pour bato bel na mona na Facebook to betali solo zo finga yo kutu boy so tuni vina ngai l'autre ba no série wana to sala ba réunion social ba réunion na Zamba te to sala réunion na Diba Momba ça 21 pas ba ve l'autre en tant que secrétaire général à mouvement alors diriger ba ve na so Cap Dur na pesimbote ba ve Bible sur le Fuma ba ve kabemba na bango ngana kuti wenge qui ne voyage à Poto
ba dimsateur nyonso nanu o ba yebaki wana muto ke potoka avec Chris ibanga ba vie l'autre avec Kabemba nazana bango na Kishasa de son akele la kenda masu na ke cheve na ngai l'autre na banda na lié na suka masu $50 toke masu to ya to lexi journée na la zamba to vani masolo wengeza na Londres wana wengezo wa kutu visa koya nani koya Paris vi on a géré wengezongi ke sous deuxième voyage ba vie l'autre bakei biso tikali na vega Bemba yimta gérara nga sikoyo to ya kaso masu to sa réunion on a kena ya kangi bakiti moi tous bakiti to sala ba réunion debout ça toke na parler na baro kanga mpembe na la samba to sala réunion bref kende wenge kozonga premier concert au ya stade excuse to sala réunion boye bazo contre randi ndeni to je pour la samba et ya na gestion moko à côté que wenge musique à maison mère comprendre parce que la zamba pesa na contrat nango na sponsor na biso à part le ko la bar il est le gérant bando laisser la samba na ba feti ba nintu la récolta biso mon mais rapport et tant administration vandi le rapport général d'Ari Mobulo ne ba proposer ngai vieux l'autre a proposer na vega Bemba pesi rapport de tika qui en tout cas travaux yankiazo sala na comité mon memba vont to pesa fonction pourvu que azanga ata moyen ba komisanga gérer la zamba wenge ke supoto wenge poto na tiko gérer tant noye ba pesi yevi on a de komina eskoneti massa prise moi peu près longolete to komiti guerre mais bi ngana gérer mon ya ka gérer mais ngana gérer là tant au pesi rapport ba ça différence ya gestion ba mon que non ngana na bon ya ba kitango ya ba fonds zaki ba $5,000 à l'époque mbongo za o ba boki sera mon na carte bon lobi ya na mbongo via kendati lelo nga ya na mbongo yo na ba tamuki ozio nga na ba tamuki na $3,000 wapi yango eza na palais lobi ko ya nango na bimisi $3,000 wana ba confirmer nga na bando gérer concert à liboso ya stade au monde a prise à côté na dangi ya lati poso nyama recette tout nga na oso concert au monde a ya la kelele prise lati akangi ba neni boy concert à moto on a géré ba recette na la zamba wana donc kende mais et logo maele langai ozala wana siko Chris aza directeur technique à orchestre ngana ranae siko yo c'est l'administrateur à l'époque où Rando Longwanda na ma campagne de la paix ayo kende kuma na avenue Joli Park ayaka na ndako et là Chris Ibanga na limité et puis to vanda qui parler danger to parler mon normal mais oui raya au passer tana wana avant na so raya mon anga wana tout non andeni ça va courage tout ça li Chris production je crois peut-être na flori ko ya ebi to bandi que non ya bon to bando produit ba théâtre mamobele ba sai fiston sai surtout ni fiston sai ba bandi couper ça goût et aussi la théâtre professionnel pour être comme na pour pas dire musique abiso surtout même vient nga manu lovaka producteur et dire musique a ebi na okena ba théâtre to bita sko ya wenge na okena mamobele Chris production les rois de la foi singa au monde aux abongo apprendre makambo ebele mba moko ba ko filmer na bive na ça bien d'accord c'est bien ta wana tu as na parler mais au moins mansu musicien mususu boye azaki na parler o ba foutre ba bengani to azana ba retard foutre comme hôtel musu azangi place olala aye toujours fazer ne pas Chris banga net ba bill faire épée ayaka air moi pour Chris aki périer wana wenge na ndenge ya mikanda leo to loba mama mikanda mutana mukanda za faire baocha visa baocha séjour na passeport mamona mamsusu angazo renouvellement parce que ezaki mamsusu ba pesa 6 mois une année angazonga on a wera pesi ordre pas ya Chris Chris mtazo gérer wera na ba contrat school mamutu mbongo ya ba concert mamutu Chris mtageraka ya mama wera privé longola puta pesa feré a payer biazo ke mikili nazo mona una miswana ba histoire ba témoignage ezali après tangu na kataka parce que tous ata émission za tamulaité tangu wenge e kabwani wenge zo lungwa school wenge lungwa school parce que school abana bralime banoluka wera banda kala parce que baki dana jibe baki na batebele mazo mona koto tindika lokito school les pesa danger mise kitakaka alors bralime comme ina gouffre longola wera na school ya ne koto ba tenter deux fois
kozwa wera bazwa wera te mais na moment wana Bralima zo corrompre ba administrateur ya wenge ba pesi au bar ba kiti zo mona benaki no camion à Bralima ezarande bon oh maintenant expliquer lelo ba tumsu ba wanga na wera avant côté mo ba administrateur ya wenge obeta mabe ya wera lo mabe wera za mutu mabete wera pesa biso ba privilège oh bato bazwa liboso ceux qui zaki lelo ba biso mamsunga na ta na hôtel ya boyo net place dans la mairie ba vous comprenez wera gera bo gérer aux ana ba $500,000 ya wera na ndako atiki longo mamsusu un mois zala une semaine longo la boy longo le temps longo la boy na suka nango pe mamsusu na ba faut calcul pesi wera zune opportunité wana biso to zongo me to zana ba logique comme na lelo ba bazolo ba ke yo zo sali wera kisi te eza maele na logique ya montu ozana ngo ba corrompre ba administrateur mais wera zana loko mo o ngana retenir pa na e sera pesi mutu confiance quel que soit makambo ya roloba ba 12 makambo belo zo na ngo pona koma mutu wana ya hôtel la logique zo vivre na e sori pa yoki trop a roluka vérifier tant à vérifier ya kutio pe na mabe wana de comme problème mais soko zo no mabe te ata ba balobi a okangane miso merci beaucoup vous comprendre ba dimsateur ba corrompre bango ba tout deux fois wera aya bisaka Chris omoni ba tout toi wenge bazana na bazu balar ma mtu Bralima mais nyano protéger ona yanki grand assigné mo ka bana so kuna chiffre au Bralima zo proposer na contrat et ça fois 10 koto mais wera pesi confiance na mtu oyo à l'accès avantage prise kuna ozo mbongo metala bobo Chris production tant que comme likambo ya séparation ya suka wera bibo maintenant nazo signer na Bralima tokende oui Christo qui ne yom to gérer tant biso zaki na skol ba peso opportunité tant on rabi bo sina bato o créer pe ba relation ma mususu dire que ça tala ki kuna ben terrain ezali abina nga to tikala ngabite nga to tikala na skol intérêt na ngani nga wenge parce que skol e pesa ki Chris production autorité à reproduire ba artiste et tout mon on a ba concert ba fali ya ba redi a misi ba papa wemba ba to belé ba misien belé à l'époque wana ba quartier latin academia ozomona ba Bill Clinton ozo comprendre ki ndaki bongo c'est que bongo album il y avait redi ligne droite to travailler en Chris production ngala za gida wana wenge ke kikwiti changement de fréquence avec Chris abo okende ana okende te moi la c'est d'attitude nga toza parler moko mais nga na rappé nan ba uti voyage en ba utaki Londres donc il ne peut pas andeni et les autres tono ben et les autres vous comprenez et les autres andeni okina na vivre pauvre Alice baba témoin ote tokende ote okende te ana okende te chef bokende ya be okena ete ba ke itan ba ke kuna ba sali réunion lokola obéir te il faut avoir suspension nga déjà venanga mungala l'autre monde ba binanga petit yesa mansananga Chris hein ndeni a été neza bonga na problème te administration na comité de sage ba bi faut suspension pour aboy na si venga bine wengezo yawa lettre à suspension zoya mais ve lokola yoza pire monta le roi de la forêt kozela tozela koute tongetana tanga bazo uta kuna buto ke parler ah regardez donc ok comment je ouvert zoya ngana kende ni Chris elote parce que wenge mbala mongo ba vanda na centre makala kuna côté Olivier côté centre côté baginkole wana mais près avant l'inter kuna ezani place mo ba internet bango pour toujours beta premier concert na parking inter ah wana d'après campagne bandi ba musicien ba bandi ote bazoluka sikoyo muto ko sala intérêt ya Chris ba répétition ba 4 personnes hein, dans la place où le instrument mambutu banine tout ça ba te belé ba osala wana au monde ba pesier mbunga le instrument un instrument be rappelle-toi wenge et ndobeta toi na ba grand chanteur ba grand danseur grand complet BCBGP madange mais surtout beti concert ba bisa biso to beta manzanza ko oyebilika mo wana ti wana biso sto bien wana siko na Chris production ba avantage biso to gérer ma technique a wenge avec Chris a ju boulot ça instrument to sali instrument monter instrument na masa nanga Alain Alungwa na Canada tout na histoire to aux ingénieur rigo to ba Bob to équipe technique tout ya wenge to mimi on a Chris production to bando sala instrument on a instrument scola pesa biso ekufi
tout bon ça. Mais ce que tu dois mettre un concert en plein air, tout ce qui nous a renfort, il y a un instrument sous. Mais ils ont fait ça que instrument est Chris. Mais instrument original na obo fabriqué, hein, souka est CD. Et il y a bandé les sous bonabou, il y a campus, banini, ils ont CD. Au moins na sous les musiciens se plaindre, mais après ça ont couvrir kaka. Et ça qui n'est ni arrêté un kimpo imbala mo kwa poster. Kasi na retour à quit campagne bandi. Que il y a mutakris oh ba bosani ke ngana travailler à wengena zo salaire kuna doke na keneti sous directeur de zalaka. Mais à part wengena to travailler na crise production. Vous comprenez ngande coordonnateur nango. Ozomona. Après kende ah so na bengi boye na ye ote mais na ya la zamba et tout. Nazo même la VP par rapport au V. Tozala boye. Mbala mongo na benga velote. Velote ya kan inter na inter. Quand na chambre prise ah yanki ngam na tindu pa crise production comment yo comme lungo orchestre ngabi fizina lungo orchestre na na yebisi ngana lungo orchestre o batutu baza à part et l'autre zolo ba yo za na yo mais batutu bazo la poste ah ve bat ba la poste faut za technicien ngana technicien yo futelinga ban chiki mambebele comment ngana rolonga ngana rolonga te ngana zali bon na minute yo au comité directeur technique et l'autre sala mukanda et l'autre sali mukanda Hollanda Salim Mukanda nomination balamo concert à parking inter. Mon sponsorisé nani Bralima. Ba bisinga bo kende Bralima c'est la réunion technique neni concert ki réunion technique ba liboso. Maintenant kende pena ba ve musu musu tika libanda. Bo moni pe mbongo e bimi ba isolé yo mais domaine na yo. Na kena sali réunion papa ah namona ba bisinga poto beta concert bien budget yango. Bango moko ba misi budget. Nazwa budget wana natali oh budget ba pesinga na eskobo na tiena mutu na ngambala moko soki obando kumba ozaki na chauffeur na bina kumba bien te ba pesi volant il faut kumba bien wenge bando critiquer ngo tuza au grand complet to beta manzamba objectif nanga makamone ça lelo esali esila na eba na ebenga masa mo tonison alors la limite ba un instrument na mon frère tout ça ouais peu technicien kolanga na bengi ba rigo na associé bango podium déjà intéressé na podium nango tout ça les structures baba instrument na dépense tout na budget va pesa kinga de instrument transport à musicien bisma mutu sécurité bouffe na dépense ka une affaire ba $1800 là retikali inde na représenter prise na budget va pesinga parce que wenge soso ça likambu président abaki sosa likambo lukanga na protéger yo mais yo ko céder ngate poso nga bakanginga na ko protéger ote na ina laxi de la part etikalaki posabi oh nini ngabi budget balme pesa nga na travail o etikali yango abi ah ya solo o mbongo tika na mbongo to banoko bimisa na wenge poto lo instrument eleki budget parce que netika bosa na ngoni ozong sana bolenga président ngana sina signé kuna na zumbongo pour l'événement bango ya bibo d'accord Elliot l'art oyo yanti yanki asali musana biso censé tomber ta musique bien yo mo zo de la part oyo sala oyo lingi roi de la forêt na bimi na tali ke na ba chef Elliot Monib hein avec Abemba Panzige na Panzige premier l'art na zo petit na Flora témoin na PK na payé Mazda Mombo épave na payé Monter na Kimpwanza Nissan na monté libandi la vie pour vika wenge obunda na ka et au leka na bando gérer pour premier concert tous les musiciens ba appréciation oh non au disque dans ce presse ah il y a un temps ba musicien ba yanki concours mo ezalaka makamo ba joueur vita imana boyebu wera ay ko cha voiture Mercedes 190 ache o ba décorer wenge ya blebo ta wana to sala suko album sous-sol tongo bano sala ba l'aide générale eleki ba nini tout yo mona ga l'aide générale tant ba la tsara mission ba médaille wana on a podium wana na o izaka sima et tout idée décoration la idée na ngam na ya nango prise soli na ngaka buna kina sali na nango na l'aide générale wana les marqués qui toyé to sous-sol to sala studio tout enregistré moi la cause et kosuwa na motema mama pour yazo ki ne renouveler mukanda baf ba osala ngana bimai muke siko kar na ngana so yetinga na studio ke bula na mona ka ba 18h chauffeur benga o boss nazawa libumu pasi
ya récupérer car nzoka jour atambola ki ake wana nani katani tio d'échappement katani soko démarrer ngoma ke les arata ya monteur fufu eza bongote na rapidité mbala mo pe na ndia courir katani na rapidité na komi na wileri na zwa car na zwa car na vina verna versement na ibo na zonga na car na ndia yi so boule vide na zonga pale oyibike na zo kota ka ndia yi boy son wana na gazé nzoka ba musicien prise bango to batali oh car na nana zo na car na koti bulu na gare ton na gare na fondu ka porter bouffe ba tutu ba baya Yankee oh car nin ba seleo ba tutu ba zo seka na kei prise benga wana car na nga prise car na nga bi te wana joueur a besoin car pour na sponsor contact car on zapane o zapane c'est malorabi o moninga evani boso la zamana zo contact zo ngoke na ngosheyo ba mona ena zukabo kare bando bona comme ce qu'on a Mercedes mais faut mona ba combat na bunda na pour balobaga parcours à mutu o eza facile ezate bato ba ebi parcours nanga ko ba Véliot ba veka kabemba ba vena biso Cap Dura ba ebi donc bref côté na audis na comme directeur technique na za alelo eza vraiment savoir faire nanga tie maïl nanga en place parce que à l'époque même j'étais le seul administrateur à avoir à maîtriser l'informatique. Vous comprenez? Ou engé to bando ke no beta mikana na ba cyber na ville. Ou beta na cyberhabité aux autres cas c'est express fo bureau ordinateur ma mutu na e. Ba juma salanga be venu tenta secrétaire ma mutu ba mail ma mutu na fongol si ba mail na ina ma rambo belé to la ma ba site ma mutu e comme donc til lozo mona lelo ba page Facebook tout. Na bosa ni kuté premier voyage na nga ya poto. Na ki combattre au salanate. Combattre au saranate bazui basali liste ke poto balongoli komonanga na otanga komba wa administrateur te vélo tari na potabi petit mais ndeni yozo voyager te ay petit prise on ndeni yanka voyager te vélo qui je sali place à na Canada ngabi venga za bulonga na yiwenge pour na poto te siko basoto so lelo nzoka vélo ta sola nda na prise lobitongo ngana kei na ekuta presa azo sala abeta silikota sala sport pour ya sala boxe na karaté na kuti na SK sala entraînement na avec Big John akufa ya boxe bazu sikoyo garde corps azakite batie mbwa batie panthère mbwa prise do so meko pour ko mbwa elio na yebo mbwa gangi bango ba wiki mbwa gangi ba bisinga na parler prise abimi abi nini prise na oza mbongo pour na répétition ton amisi la rapesinga mais binanga awibike to bosani yo en tout cas de toute façon nga mona osalango presque 2 jours après voyager que pour toi que a besoin si comme monanga ça dit comment bazo remplir ba formulaire nga na studio na sous-sol na mona ba bisinga wana makambo ba voyage eza pas ve monip ba bisinga na kes na remplir na signer formulaire ya voyage na biwa ve monip na kenda na signer formulaire na mona secrétaire avait monip azo luka ba passeport abimisi passeport na nga pesinga tanga pesinga na tali na moni ba osengela nga visa ya 1 mois. Or, le roi de la Forêt a signé contrat d'ambassade de Belgique et contre l'immigration clandestine. Il faut que dans la visa il y a 6 mois. Mais nous avons 1 mois. Nous avons secrétaire, nous avons wenge. Nous avons esprit à wenge. Nous avons personne dans passeport. Nous avons passeport. Nous avons tête d'affiche à wenge. Nous avons signé formulaire il y a combien de mois. Nous avons mis Kakol, il y a Flamme, Céléo, Alimbonda, Nathalie. Na monique ba na 6 mois. Obi na signé na Zubik. Na sali ratir na formulaire nanga. 1 comme 6 et que bon. Et que na jour interview ba l'exanga mutali boso. Ce qu'on a époque wana producteur azotinda makambu na boîte mail ya prise. Mais ngam na Gérard na yebi makambu tout. Kwa ke bazo l'exanga na oloba makambu na yebité ba pimela visa. Na kota pe bu interview bu nga ce qu'on a bimi na no briefer ba musicien. Masa nanga émérite longa na PC mote ayebi. Masa nanga ginko ya yebi mamna oloba. Paf na e presa dans no sisi na e sous-sol presa boka mabanga. O leke interview nga presse un temps qui to tout normal. Ba jour à voyage. Ba ça checking na même ligne. Ngai na Flamme na Kakol excuse to tourner clip ya sous-sol. O mon na Flamme na ring. Bazo bene na ba chaîne. Kakol a bimi na limousine. Tout tourner na 7e mairie même jour à voyage. Ba musicien ba ça la checking. To sisi tournage na ba 13h to kati. Ngana Kakol
toya checking na petit nanga BBC toya checking vie mon passeport na ngeza oteyo passeport non na bossa na ambassade Gage. voter très coûté vous quand nzamba salaga 12 sotuni l'aura tendance otuni l'aura tendance otuni nani Marius Munga otuni Joe Bagato baebi amba passeport nanga etikali na ambassade ya raté nzamba la raté bali monda flamme kapa ya selo bani ntube basali checking te bango bapimeli bango visa parce que na voyage mo bakendaka boye ba refulaka bakanga ba mission na Belgique dossier ne bima bango bakomola bango na kati ce que singa ki siko intervention ya le roi de la forêt ozolanda nga passeport pena babosanaki ambassade mais et coïncide que bali monda bakakol ba selo ba flamme bapimeli bango visa par rapport à voyage na bango wana. Ok, équation métrique. Babier Maramutu, 18h photo kende. De la forêt, à Benganga, vous savez, checking à peu près, c'est pas sûr, on a un zomon. Au coup de Babenga, yaka, na Mercedes, on a wenge. Na vous a pris, ok, ambassade, prise à écoute face à face dans le conseil. On a signé contrat, on a bien été pour prise à défendre le dossier, coup de fil, et outils par-ci, par-là, boum, ambassade, bah. Tant que vous prise à prise, bah, passeport. Il y a des gens consul, il y avait 2 passeports. Il y a remettre en président. Le président a checking. Il a voyagé dans le poteau. Le parcours est facilité. Donc, je crois peut-être qu'il y a une mission. En tout cas, félicitations. On a pu beauté. Qui au compte de la macambo, bateau, baraté pour bateau, il a au fin bateau na internet. Yonani au salanini, mais toko takunate. Bazora même parcours na ngana wenge. Né nazale lo yanki. Grâce à le roi de la forêt, tala lelo yo. Grâce à le roi de la forêt, naza adete yanki mpui. Voilà. Merci Ming na baïba partout dans le monde. On a remercié Bongo Mère Mila Bella Dinganga, na PC Bambote, na PC Bambote na Mima Wetu, na PC Bambote na Maman Elisa Pedro Monoko Bank qui nous a toujours pourquoi pas na code. Il y a Willy Moucheni, impresseur au club de Ndombasi, Sydney Lang en Australie, na Anvers Jafran Zengo et pourquoi pas na Binono Soza partout dans Ninzi la peine en Irlande, les champions malais là de Londres. Na PC Mbote P Karine ici na PC P Bambote Binono so na yebi qui posa partout ADT à Kimpui. Tout bétanon du solo. Oyo lelo anniversaire il y a maman Sylvie Mampata. N'a invité vraiment. Mais avant tout quand on a le solo on a ils ont battu musuba mitunaga. Ouais rançon musicien, maman Sylvie Mampata, maman pasteur. Mais tout ko confirmer tout ko ton paramètre musuté mais tu bi musique ne biso zala moi et c'est nga moi genre. Mais siko ba gérant on ndenge nini yo mto saka pena bango. Je suis un normal au monde, marambo avec l'église. On a contre la pasteur, on a contre l'église. Marambo ressemble la bande 6h, 20h, 23h. Bah jeune à 30-40 jours. So bimika Congo, andeo à Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville. Atoki na Bangola, ok Poto, ok ba Nigeria. Est-ce que bige ba église na ba nombre d'église na Nigeria a ezate. Vous comprenez? Mais ils ont ba jour ba sambela. Vous comprenez? Ah on a Congo, so mutu. Asala la musique, cela veut dire un magicien, azandoki, azamutumo maramwebele. Tout ce qu'on pona yo. Ponanga. Nan na mona place moté toki to sala cérémonie moro satanique, be ya invocation, incantation ya ba esprit mabe. Tout na bano balungwa ati. Tout na ba musicien bazana maison mère. Musicien ya koloba ke ba memake place mo pona ndako nganga et pas wera to mampata azate. Peut-être biso moko parce que ne na sala boye. Non, tu as la musala. Mais il y a une imagination au côté que nous pour nous bien, pour nous protéger. Mais au bout d'une grande protection, il y a Moutou Ezali, Jésus-Christ, c'est Nzambe. Et le moment rappelle moi mingi, n'ai pas un peu comme appelle Mato, il ok. Mais on met en ceux qui sacrifient ces athées ou au Tchao Mopanzi pour nayo. Na famille à Ouera. Ba fait Patrice, ba Jonas, ba Ginko et banani. Tangelanga atana famille mo ba cousin. Donc je vais voir Rojani ou Mirando na pesi mbote na madame nae Karine ici yo ba Pichu Kifaya ba la dance ba za ebele ba vina nga Claude Kamenga tangata na famille lointaine ya le roi de la forêt ata mon cousin akufa azate ozomona siko zo net na famille na ngai zo na famille ya ba o ba lomba misie ba longwa na ba famille actuelle zo ba nani ba kufi o mona mansu mutakufi kaka et peut-être père nanga akufi na 72 ans nako ese na nako lia mutu 72 ans. On comprend. Donc, pour vous dire que pour nous, les caméras, les caméras, raté,
que ma pasteur aza mobali ya musicien musique eza musala lokola musala tout soki biso tout totiki koluka musala kasi bato basalaka na morgue bato baopéraka bato ba médecin oyo mutu mosusu akomi ke non akomi na suka bato betonga kufa so biso tokomi kaka totiki tosalaki pasteur tokondi koma na église pe ekoyi tokufi na nzala comprendre na poto na mona ndenge église mo ezaka lundi ti rien bayaka tosambelaka dimanche comprendre tout le monde y compris pasteur na poto eza pasteur eza sango musu basalaka. Mais comment voulez-vous ici un pasteur aligné comme ça musala te faut aller na mutu ya bandimi ya omona même pas taza pasteur botu na bat basala en église na bango na samba en église na e ma pas ça pasteur oya ko semer dim to confondre dim te na offrande na nentu yongo tonga ndako na mutu na ba campagne nani na mutu ya bandimi même pas to mona atiki bana ntozo ba wasali da 3 mois atiki mobile na e mais que États-Unis na que la bana mais zo profiter mo tant rozonga ba contenir mais ça pasteur. Vous comprenez? Mais zoté à liloba, au biso tous en bénéfice à tous à liloba, tout bon wana. Donc ouera soye baraté, ouera c'est un grand chrétien, assemblée la makasi. Nanga na ouera mamsum t'assemblée la rolega, eza ouera. Merci beaucoup. Voilà. Bah ibota la biso na bi que maître Eman Dongala aza déjà recépelé. Pourquoi pas na yemoko vraiment maître Eman Dongala na zabi kaza vraiment recépela. Mère Mela Bella Dinganga na pesa pembote bongo na Rachel cerveau blanc la poétesse na pesa bambote siko zali. Tout betano le solo anniversaire ya maman Sylvie Mampata. Bon, d'abord, on a profité de l'occasion. On a joyeux anniversaire. Massi Deji, Masaki Mada, Mader, Netobengaray. Voilà, Pessimbote. Je crois que mon actualité n'est pas le cas. Je suis tout surpris. Comment on a des stars et Mboka, des artistes Mboka, des Tanzanie, partout. Naza on a satire malheureusement on a bolimi sanga ils sont trop bêtes en tant que comment on va sixième sous internet en tout cas c'est foutu. Barti so batna ba vidéo botina ba message bomoni to publier monter faute na ngate on ça la peut bien ma ADT omoni ouais ranson na grand artiste ya ba fan na bango ya ba fan na mais on ça la peut bien na ba artiste ba soutenir pe ouais ranson to ba souhaiter maman Sylvie Mampata na ba vidéo na ba message na ba appel na biki yo ozali vraiment la bouche autorisée à ouais ranson na si ozanga pe ouais ba to ça pe ba fan na ouais rapé ba ndenge zalaka toujours si ba ouais kin ba oya kini je crois ba oya kini ba moni na zamba o elekaki musupe elekaki te poka na banga oyo prizo utalibanda et l'état bobimisa et pesi mobulu au nom de le roi de la forêt na famille Ngiama Mobimba na ebika ko remercier bango ko féliciter bango parce que ba si ali ngo de bango moko appel teninte tout le monde ba vidéo ya batutu o ba bomoni ba réseaux sociaux wana en tout cas na ebisika na artiste wana ba ebile pourquoi ba sali pour na Mampata on ozomona wana artiste belé ba na mon papa chéri Innocent Balumbe Fali Poupa Dicap la merveille na mon petit nanga maestro le Fabro Nzambe na mon héritier Watanabe na mon Musika Sika Déplique Christian Bella il y a Tanzanie donc ebele na ba message siko onaza nango ya ba roi David ya ba Kene ya ba baza ebele baza ba kabose ba JDT ba tebele na kutu ba vina biso mukwa bongo ba waze kwa comprendre baza ebele ba journaliste na moni ba doyuwe ba Anelka ba Fosset vina biso ba ilo kanto na bosanité donc voilà bref baza ebele donc en bref ba artiste et tout o bazwa ki temps ba remercier ba féliciter ba souhaiter mère en tout cas merci ba ope ba zwa ki tenter ba na occupation na bango to remercier ka bango ezaki pe obligation te na mutu tout face là ko souhaiter mutu za la comme moment na ba fan na ba la comme moment be wana artiste mo mais combo ya ba artiste ba zebele o ya na katika na munguse ba zebele oyo akozwa kitango sala te ezali na ngombe obligatoire na mutu tuté bamsuba ezana ngombe obligatoire te pour souhaiter mutu ezaka 8 ans yo moko bon na raisonner tout ça la polémique te na wana o asala ki te eza problème te o eza mama pasteur maramu ya ma pasteur to ko tsana na musique te nde na moni ba collègue na musuba ba chroniqueur abandi o tel musicien salité o est-ce que eza disque eza album o ya linga te ka po asali so impact rien déjà bato basali koki ba o basali pété merci beaucoup eza obligation te beaucoup misango te obligation bon bana na polémique pona likambuka ba vie oyo moni tel te mutu wana o basalaki o kutu basalaki déjà na dimension to zona ndenge ya degré mon boy c'est trop
c'est trop mère et moi azo les labi en tout cas aza surpris tout ce qui a polémique on est dans la tinate ADT qui pour tout bétanon le solo au eza partout dans le monde ba et tout ba auta la biso partout ils ont ba fan na bino na ba timususu pe ba amoureux ya musique congolaise au ba comme on lelo vraiment que au ranson on dirait privilège mingi vraiment na artiste Michel Nicodème. Ok, bah tebele wazomona yango na misu pe zomona na pela makasi boy tandis que ba artiste bazala pe depuis kala bazali ba mien de so bazala wana ba artiste mususu même ba et baza pe belé. Bon, yolobi Nicodème ba musuko to kenda bi niveau boto cha Fabregas poa maison mais non laisse tomber. Toujours ba artiste bazala kati ngo kima poa ni na de tenki pour. Question monde yango na fozongi sande. Ba toche Nicodème le roi de la forêt Tobi Afula atalate. Comprendre? Nicodème paye après. Qu'elle est après et puis ko fula mutu ezarape ba ko fula yo na ndenge tout mais ozana yo parlons ngolo bani wana ozana yo couragete oyebi komisa la pété entre nga et toi tout le banon na ndenge qui musicien qui artiste ba fuli Nicodème ba pesi nzembo ayembi mais au monde raté ki yo mon pe que notre vendre de clair biso mon boy sans que batinda e au monde raté que Nicodème azobunda tuna fanatique à maison mère ba ngoma mona ate ke Nicodème abunda na ba passion nzembo oyemi mutu mbongo mutu ngo yumutu zui orchestre ça na ba clip ma mutu che mais promotion orchestre futi ma mutu à TV est-ce que faut ira bando benga régisseur yo sara na TV mambo ne les gars ki acha nzembo nao on comprend ou rappelle artiste mais zo pe la promotion na eti biso ba yanki banini. Mais au monde Nicodème, tant qu'on a muka de mecs karaké, mission internet, mais mususu banda, a banda. Donc ils ont un sens où on a commis netinga lelo ADT. Bador le bagay rappé à salinga trop, oui à salinga 100%. Mais na profiter na ko sala oui à salinga, na kotipe ki wenge na ngai, na imposer style mon boki ADT na wenge. Et vandi, voilà. ADT na wenge, ADT to betano le solo non code wana 12 et utawapi. Ok, so il y a des gens qui au sali boy ba foueni, au sali ba foueni, azu déjà 12. Et où t'en as? Bon, les locaux d'échange partout même na musala, au village où ça na yo boana code na bino. Orchestre moi le baté qui est en accord té. Comprendre? Ba tout en accord. Code déjà mot de passe. Bo so lango likambo. Parce que pour yo basala yo 12, pour les locaux ba 12 et ça va sauter. Code d'échange. Ça veut dire que va comprendre les lots 12 comme nous tout na cité ça là 12 c'est ma bête bah toi on a faux sens 12 c'est punition na mutu oyo abani mabe le roi de la forêt zo fula sali ma mutu mais yo kenda à côté mo boy ozo solo mabe et ça li retour netinga bo yamingati net na vani hotel na mairie ba ngai peut-être na réalité na rosa na même na parler mais via lobby au sali trop na poto umeliera vana na meriba ils appellent ça vina biso ADG Constantin Mengele ya FPI comprendre à Patrick Sarati de koto au vanda koto ya ndeko nae vana na vandi loger nourri na ba frère na ngate pourquoi mais ba moninga awa côté muto vana bi botalata la bike o raza faux vie mais tant au panzana zumuna que non tala likambo na ba likambo clair par rapport ya code de zoloba ba musicien belé tang bana wenge ba solola le roi de la forêt danger biso moto mona ba ke poto ba et un orchestre mon côté traumatisé il est le traumatisé ba public et c'est ça public na bango et autres traumatisé ba orchestre mususu na vie na visibilité à vie sociale que maison même ici soit kotika wenge maison même abongi na kosi té on se comprend on a différence wana tout le monde a ba leader différence entre musiciens maison mère na mission que c'est mususu et où meli bana 98 ici les autres et ça différent on continue toujours on a expliqué 12 ans na ngoma bete 12 soyo bani mabe ne de côté le 12 ça s'appelle veut dire tout l'année là on nous bien makambo wana voilà et na ngoma be basala ba tout bango ba bandaka mabe pour 12 ya mais le code de change ADT Yankimpoui osali p 7 mois libanda ya mboka na habité vraiment ndengo somone la différence ces années ni ya musique ya ngondo somone bon différence c'est ma kasim ndeko na na sali une semaine bandeko en tout cas limbisa bandeko poto fuba ba chamato ibalanda et puis ça conseil na ba jeune artiste o babandisika o bazoya botalatala ndengo za wana tala lelo yo Wera JB Fali Poupa, Kofi Olomide, Oazé quoi, le fait Papa Wemba,
Batou na tangi ba leader en musique na biso. Bango musique a reprouvé sous ses athées. Basa musique pour prouver mokili. Sur tous les plans. Bana ba parler, bana ba l'art. Vous comprenez? Bana l'art. Et belé parmi bango ba millionnaire, ba multimillionnaire. On comprend? Ozo nanga. Notre exemple, papa chéri, on a sali sous 5 ans. A-t-il album té? Mais on a chaque jour les gars TV à bêti pièces, ils ont coûté 12 000, 13 000. Au monde a ouera, mamsoussou a payé si album de musicien mamoutou. Mais au monde a mamsou a sommi, n'a ils ont coûté millions. On comprend? Basi balona. Différence n'a pas besoin nini. Les lots où musique n'a pas traversé période de moment très très difficile. Et ça leçon au faut petit n'a pas bayoka. Na fin na poto 7 mois concert est bêta raté, concert comme ba soirée bazo bêta. Ba disque, ba album. Les lots où na moya les lots poteka plus de natchaka c'est il y a 20 000 pour un artiste à Miseka. 20 000 CD Kinshasa et Europe confondus. Route na Europe Fobosana. Pour en Europe Fobosana. Fobosana. Ba producteur un baza sauté et comme beaucoup plus artiste à sali album na aluki distributeur moi apesi. Et le autre comme la vente digitale. Ba artiste au baza branché ba na vente digitale. Ba artiste au baza branché te batikal na CD. CD mon amaso abimisi 10 000 CD tout là nango. Pourquoi? Internet est bon makam. En tout cas na pesi pauvre musique raison et puis sanga likambo yanki da 2 ans to retourna. Parce que ba wera ba ça sous ba disque te pour ba bon. Comprendre? Ba vendre ça ba faire. Parce que va vendre ça comme Ivana. Na poto artiste zo bimisa album, annoncé album, affiche ba marasu coûte même dans zelate. Et comment affiche sur na Facebook tout le monde a mon réseaux sociaux. Réseaux sociaux. Réseaux sociaux ça bien. Ezo mati sabato, mais ezo kit sabato. Ezo mati ba wira ba réseaux sociaux ça bien. Dans certaines choses. Zo mona. Mais dans certaines choses ça mabé. Côté rentabilité il y a de la part. Moi na poto avant na atala que oui, razo bimisa 7 jours la semaine. En revendre nae, bimisi CD aoya nae au sombate. Torochaka na Fnac pour na mindele ba africain musuba somba. Mais congolais aibi déjà rosela on na YouTube. Aota la clip au fele na YouTube na nini na YouTube a Robert Nzembo et bi Google bimisa kana banzembo. Ayoki ne banzembo onga na chaîne na pa na téléphone, mais ana CDT. Vous comprenez? Côté négativité il y a makambo surtout pour nos jeunes talents bazoya visibilité. Voilà. Na 7 mois na sali na yekin. Trafic oyo internet et autres trafiquer biso. Surtout bino ba chroniqueur na ba chroniqueuse il y a internet bossa na kin. Botala la totala ka na tala ko na nzondo TV na tala ka bonoma to ko le kana ba ba reconnaître yo ke on botala tala mais belé oyo ye bien ok ba le kaboye na nzela ba journaliste na ba chroniqueur ya nini ya baïbanité. Mais au monde, colosite a baigné na poto. Kende filmer biso ebembe boy. Kende sala polémique poto dans la vie. Et comme quoi distraction na poto. OK, réalité impact ali kamona awa izana monté. Vous comprenez? Nathalie Nathalie musicien abimisi album. Oh, au monde abena internet qu'on a réseaux sociaux. Au monde neti album on a eu disque d'or. Vous comprenez? L'internet derrière c'est disque d'or. C'est qu'on a réalité. Na boule. Il y a tout déjà et je disque d'or. Mais kita au kalezaki soki to bet na martyr et quoi que poto. Mais kuna concert za souté. Na yi awa na sali une semaine lelo. Na bandiki ngasani tima loka na tambolingai. Pour na ça la conclusion na ça l'émission lelo na yo. Internet na kin eza un impact atamukete. Bande ko bokanga eza la diaspora eza ndeko nga combattant. Eza ndeko nga artiste musicien. Bana poto. C'est à vérifier. Ceux qui t'aiment botalatala, organiser mission, benga ba représentant ba orchestre wana. Oyo na internet bazo ba disque d'or. Na ba chroniqueuse mususu ba neko na mino to sala débat sur les kambo. Tout ça ta débat na poto ba témoin na biso. Donc internet, il y a ba chroniqueuse ya kini, bazo trafiquer biso na poto to zo. Ah on a 15 arrêté mususu ba tala rangote. Ba combattant. Bana château rouge na zarana bino. Na loba li kambo banda kala. C'est bango. Mon colobe mission pour ça internet. Boroza espace na chaîne na télévision mon na kin. Ba li kam nini vraiment pour revendiquer kaka. En tout cas vous allez bien pour na biso et la délivrance pour la musique.
Zomona. Mon eloko to beta c'était eza vraiment peli kanisa malamu eza parmi ndenge chaîne bisota lelo news 10 eye parce que moni pe na internet pe na paramètre moko cahier de charge ezala raté yango moni et les kaka o ezo le kaka wana c'est-à-dire que oya outi déjà na Kinshasa genre cahier de charge na ningo sur internet ezaka toujours différent botalatala matanga ngani ya batu matanga ngani ya batu ok ko filmer sans autorisation totala likambu ya fait ndeko nanga ikitambala ni le kakati matanga batu yo filmer o mo ya kufi pona fufu tozo trafiquer batu surtout na musique au mona na réseaux sociaux na YouTube mutasa ju disque d'or parce que na SACEM so déclaré 60 000 CD disque d'or aux appels aux là mais comment voulez-vous que na YouTube hein au sali 1 million de vues mais disque d'or résaté mutoso sali 10 millions de vues aux star munene ba mono que na visibilité mais aux les cas on a kisa so tamboli aux inaperçu na tamboli awa na bet na tala bina oh mais oyo album to bimasiko mende na kini e betate et puis mutongo oyo aza star na ninga niveau comme lui faut betara chaque samedi mais oza témoin toujours ba banana na ça une semaine na yaki samedi ndule samedi na okaki jiba beti we rabeti Félix Wazira beti Fabrigas azobeta Nathalie fallait zané libanda semaine Nathalie babanderol biso to beta Fabrigas obeta papa chéri beta Kofi obeta Hollanda mais muto ana succès il faut beta kati otondi sabato na pesi exemple mon côté négativité ya réseaux sociaux DJ Rafat na ndenge ya internet babimisa ye premier artiste africain ou dans l'influence dans les réseaux sociaux mais batchai na salle mon à Paris Doc Fel Pullman et a 4000 places a koki oteka 2000 billets même moitié salle et mususu vote fanatique baba na lobali kambo vote to salama na internet elo musam na Brazzaville na bosani avocat soki avocat wana bastar ebele ba kikuna babi ba fanatique ba voter tout lancer peu appel ba voter ouera na devant ba déjà Rafat tout bazalaki ba Davido ba nani ba Pisqua ouera na vote a gagné ba tout mais ba créer le komoka bote Kofi na sondage na jury Kofi ba comme l'égalité na ouera soit partage jour na boaki makamamo internet ko lobike ba triaki mais rubrique on est arrêté tant bas publicité vote né mais rubrique a jury na sondage et robima donc voilà bana poto en tout cas nakin internet dans un impact ça na vidéo finga we rakuna na poto ça tout awa maso tout na moto aibi na été pour unité za cher ngamo route na tcheku de $50 un mois dans 1,50 giga mais pour na télécharger ta vidéo pas ma on a la interview ngamo na sali et ça passe donc laisse tomber bandeko oyo au sali clip na yo au sali tout au sali musique na yo car après yo tchang na YouTube au impact ozomi boma pour rien calé ngo tchata na YouTube salambongo zelana no bandeko basomba net biso 7 jours de la semaine tous en contrat na Trace TV exclusivité bo zelango ata 1 mois na YouTube royate osomba na iTunes osomba na Amazon na Disney bo to ya ko tchang na YouTube nke na pèse exemple lelo oyo bato la ratu YouTube est-ce que obi na repose question user chronique obi vivo question ezanga ba réponse ça kasi na connaissance pe en tant que question ezanga ba réponse ça vivo tout notre artiste belé congolais vivo habité mais so beti vivo kanga lelo kendo beta les artistes congolais vivo au monde va comme ni ebimisela ba ko sarate au monde ra fali na wera fali acha titre moko wera ba acha titre moko na deux titres na katafumbwa blocade na katafumba kuna na vivo côté mona ba Jay-Z bazakuna ba Maître Gims mais eza lié na YouTube ka yango moko wana mais poko kisa 1 million kuna pe mamakasi adete équipe oui moi on a bien hérité watanabe ozaki na bino tamulai alors ça dit que votre pression par rapport à retirada ndeko nga beaucoup plus mambo ba musicien ba longwe nga soki ngana ya ko expliquer bato masu musicien mombo a manqué wera zolo ba mabe azo chrétien na bato maele ba comprendre sanka azo ngisaka bato na zela na ça zoki décision surtout ba sujet oyo ya ba
bato bazomona neti kina tozo coincé OK non peut bizarre Jacques Longo yo za responsable il peut avoir moins za qui na bino ba ça peut implice la maison mère asa komi na orchestre na ye asa mam na ye asa album na ye nga na avion peut c'était bonne chance ka bonne chance c'est tout mais commentaire o yambo tout ça là après parce que to que tozonga ou ranson asa formateur alanda qui lobby na message na par rapport à anniversaire à Mampata naoki a capté et puis fanatique a capté maman lobby comprendre maman on esenga na ngoma mbelete merci beaucoup moi maison mère zanda kuna bango comprendre bazan n'a pas babanan pas bayekoli mais bandi pas mais pas on a soki beaucoup plus ozopesa ndako mu Congo ya mabe ya ebi na mon commentaire au salate toze la disque Oyoka, so ba vite netinga bo avi na TV na opesa te na opesa ye ata na ndenge ya sima azeza musala oya yokoli na la ni message na ye atinde le roi de la forêt okiango to na critique opesa te po bango ba ye barare lelo mukili zo juger bango wera par rapport na bango et c'est wera ki bon formateur et c'est wera ki wera za bon formateur sozo zo réussir te manso ba leçon sous na application aujourd'hui professeur atangisa ki biso tout monde mutumsa komi matata pono batutu batangisa professeur atangisa matata pono batutu ba me bana on tout ba ministre te comprendre par là va comprendre nana zo comprendre les leçons bien nana comprendre les leçons te nana appliquer ki matière bien oui rappeler ça ka cours application ba cours au besoin qui ten besoin servir fanatique ndem tazo juger bino ke moi na otaki na classe asali mabeto asali mala mais elo no senga na bino ka bana obulunga pa wera langage na bino za bien to senga ngana osenga wera osenga te ngana lo bango écoutez bino lote bolongo na mutu na bino ube soit eza mbanganga bo bozaki ba mema bino bandaka manganga te ou soit ba biloko ba place bozo no kota condition ba bisa bino mo chrétien wera bo tsaka adversaire ne wera eza mabe buka noka mobe kwango boye ko tosa mbeko nganga soit disant so na pesa kiyo o mona pe okufa note osano bien osamsa na bien oui raze ennemi na bino te atika jamais ko jalouser bino atika jamais ko za ennemi na bino atika jamais ko envier bino comprendre au contraire oui rappeler sa bino ba opportunité oyo toza la biso tous les oyo normal boni nga kutna yemba te boni nga na boira batu te occasion na ko boira batu manso na émission mais ko pesa ka kombo ba kombo liste na le roi de la forêt wakelanga na ko pesa héritier na ko pesa Fabrigas na ko pesa J3 na ko pesa boakelanga petit wa boaki naza bien na vive bien normal en tout cas elo na kolo baka yango wana na bango tout na bana tout awera o baza respectueux envers wera ba continuer ko émerger bonne chance ba o ba teti bo s'en prendre des cas na fanatique eza kwa nzambe na satan voilà ça le nzambe na satan nde biso to baka toujours na émission ta lelo so keza 1 heure du temps 30 minutes 15 secondes so aux implice gloire à Jésus na pesa mbote bongo na yemoko vraiment mère Mila bela dinganga na pesa mbote na Dani Nzila mima wetu tantine botala tala le champion malela de Londres Freddy Mayemba na big bota partout na Willy Moucheni code avec la créativité Willy Moucheni code na habité à des équipes moi de 3 personnes ba ba tala poto comme na sous émission il y a bosona sala cheo 2-3 personnes de konanga lukuta mabe eza bata poto bata kinité et belé ba osilika ke na komiki na remercier bango to za récupération na ndenga nzambe na kobosa na binoté na pesa na bato ba soutenanga ba mansananga pendant cette mois na bosante clèche duma Kems Dikima papa na keona otozana e awa na bosante petit nanga Ali Dikima Diogo na bosante Chico Dikima et puis mama Rosa Sam Mascara ya petit nanga Ali Dikima na bosante petit nanga Gikawanda mon konzi à Saint-Étienne ba petit nanga tu à Lyon Kanga na pesi mbote petit nanga Irene Kri Dalar na pesi mbote masananga Emma Sonangol na pesi bango mbote na zongi na Paris masananga d'enfance papi kapa ina papi bedime na bosa minute masola na Belgique na pesi mbote chiba so tarmac et bende pete na bosa nte Persine Tumba prêtre je crois masolo to betioyo venanga rojani wa merondo cette façade Eder Bemba BM na pesi mbote na bosa nite Milko Sako de Gama Roland Chamba Duf Noir na pesi mbote venanga Keve Mawanda venanga Anise Boulabanga venanga Rogeni wa Kiangana na pesi mbote na bosa nite
Petnanga Lorette Spaghetti, na KGB Kingombe, Mission Impossible. Jama Kabunda, 520 gigas, 7 jours de la semaine. Qui vous a dit que 7 jours de la semaine est Robi Maté? Pour ressentir. Et puis Freddy Matete, Dino Kabesa, na Paris, on a Pession Bote, na Château Rouge. Pas dire musique. Hein? De Napoli Lupemba, Bébé Chico, Massananga, Petit Nanga, Nicolas Ekenga. Nicolas Ekenga na bosanité na Pession Bote, na ba Petit Nanga, Givenchy Lusam Odozaragan. Et puis, émission, on a l'équipe si recommandation. Hein? Il y a Cerveau Blanc, Gina la poétesse, na Autriche, na Pession Bote, na les fidèles de Werason. Nicolas, tu as idéologie, les fidèles de Werason, au fin de en internet, bah, vous là. Au manqué Wera, bah, vous expliquer. La Pession Bote, unité d'élite, Guimalé, la Pession Bote, en tout cas, pour nous clôturer, bah, oh, bon, Massalanga, les presses, montent qui n'a pas noté. Bah, oh, bon, yo quitté, vous avez mission, ils ont belé. Viens excuse, viens en gréver fouti la matite ali bo zolamboa. Bana poto tout bozali awa na Pession Bote. Bana poto conseil kana opesa. Bolanda ba trafic ya internet ité. Obo malibala. Moi si na mobali bobo milibala pona ko Yolanda trafic ya ozo trafic biso na poto. Poto za danger, bino bo danger. Kinshasa ko tika la Kinshasa. Ko révéler remonter na kinote joto momimo bo kino bana poto bo danger na katika na o na ngaloba na si bo comprendre. Je crois que je lobby boyo qui bana pour ça conseil mère Nabiso Bella Dinganga en direct de London City hein je l'habilité que tu na Pession Bote et puis na carte à Londres on a aux alarayo morotena masana code 27 Freddy Linousi code 27 DJ Cessa Kitset au Guy Majondo et puis masana Alain Kelalou hein na Pession Bote mon bala pembe mon ndele métis noir na Pession Bote en tout cas Bella Dinganga mère na Pession Bote en direct de Londres yoyebi scotché batutu donc mon mieux azok scotché batutu mikolo na Londres Bella Dinganga espèce beauté taille et vanda bana potone de tolo bakaka trafic internet et bebi sabiso teke tozo wil sa maramna kin rien lelo oyo somo mwana pote komo sila na kin polikolo internet Mabé Makasi somo bana poto comme aussi la ndete bara toujours sara musala un grand merci na Bayetu Bota la biso Willy Moucheni Code un grand merci na Bella Dinganga un grand merci na Tantine Botala tala lelo pourquoi pas na Mima Wetu Freddy Mayemba na kati à Londres na biki boza partout ADT faut moi deux personnes sous na monique ouais na bosante petit na Florine ko ya parler tala to à l'aise oui na chauffeur na biso osé na bosanité ba masa mususu ba komezo ki maike na bosanité madame na ngawana ngeza Mabé Makasi amoyo ka mbote na émission te Mabé Makasi madame na ngari na ta Konde Montara R9 maman na Yann na Christian Vi na pesi bino mbote petit na Lorette Spaghetti maman na Kemla na pesi bino mbote Anta Lumbu Fanny Tifa na pesi bino tumbote surtout bana Paris na zone cité na ba Mikilis et tout Bamikili c'est bana poto boza danger nga yanki na ranakin na komi mwana poto mais na ranakin na beta sko li solo ya fara na nenge ya visibilité internet trafic internet ité et belé bozo na moni danger na mané kutu na Kinshasa wa te Kinshasa so to zuye kaka na yo mumu to mona ke danger bondo le kana e ba ebete ba oyo ba ebi ba on a kin bazali na zo insisté li kamopo et trafiquer biso trop c'est pas bon. Et le but vient d'Anga Rodjani. Débrouillez-vous 7 jours de la semaine Zoya. Donc voilà, conseil na ropé ça bana poto. En tout cas, botata la faut ça en raison pour moi na poto zaki kala. So qui moi na poto qui na quartier, ça danger. Mais le logo aussi là bon na makamu biso moto bebi sango. Suite makama internet, zo trafiquer biso outil poto. Oyeka polte. Bana poto faut boyer. Bois danger tout ebi. Na poto elambeza laka awa elambeza la raté utara poto nera awa kara danger utara mikili po atonga pala danger sema uta poto balari utara kuna eroza raté boulot raté botimba na première voilà dernier mot na yo ndengo lekine émission tala lelo nga vraiment naza impressionné que utikeli ngata na s'exprimer maram na tout en tout cas fanatique à maison mère on kolboza na besoin musicien tout les cas toya comprendre. Voilà. En tout cas, félicitations. Nous avons courage dans la maison mère. Émission Tala Lelo. Eza maman na phrase, maman na slogan. Tala Lelo. Ba comment on va na wera. Tala Lelo ba bonga. Tala Lelo ba komi ba star. Tala Lelo ba komi ba leader. Tala Lelo ne wera fula.
eko échappé na mutu te musicien to alunga mezo mbiko bo beta na parcours na yo oya kotengama tozong sa histoire. En tout cas, félicitations à l'idéologie de Baron Tala Leloyo. Et quand on a bango, on a sali Tala Leloyo yanga oyo. Je crois dans kenango normal. To kati meto kenango. Bana maison mère Tala Leloyo a été en Kimpoui. Tala Leloyo a été en Kimpoui. Parents français, parents belges. On connaît Vandi strictement Moutou, Carabien. Aspect Pona Tala Leloyo rasan son asagnini. A Fulagingai. Et ça, on a Insta et puis t'as les loyaux. Et bandaki kutu na chic, bandaki kutu machine na makolonozo, bandabina machine na mogomboro ligne 11 000 kinto na loba no banda karaté anti ista. Mansula karizate. Sous les borté, na beti bina korta mata. Éviter pe mamsuna bando katanzela nzela, nguba kara na ba mas. Tala lelo na komi kutu taxi na nzela na hôtel maté. Et comme Mansour Neti, car comme il y a un boma, dans la location, Mansour, le roi de la forêt, car vous voulez l'ango. Mais, t'as eu un peu l'anga pilanzela. ADT, na bangola, ADT, na comment peine fanatique, bah, quand on a photo. Voilà. Tala les lots, comme une émission à Bisso, un grand merci des sous-naïe, moko vraiment ya Willy Mouché ni code. Un grand merci à les boss Nico 3000 ans, les boss Nico 3000 ainsi que Botala Tala za manager ba 3000 ans sur 3000 ans na Yolo Capella, na Lemba, na Banda, na Kingabwa, na Matonge, na Kassavoub, na Force, Flat Hotel, na Bino Nico Hotel sur Avenue, Balari 211 aussi que Botala Tala azali manager. Un grand merci vraiment na les boss Nico 3000 ans on a payé ba mbote vraiment boss Nico 3000 ans. Merci ming vraiment na oyo. O sala vraiment na ndenge masolo tu ndenge zalaka mère Milabela Dinganga maman Elisa Pedro maman Efini Bongo Dari la déorienté ça merci vraiment kunga 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 no ganga kunga 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 kunga